Mokonzi moi des étoiles à Nzambe dans Nzamba sala grâce na katina omoni ko bimisa tembo na ya bimisa look ba de ba kasango ba kanyango mais ba fungoli on lisusu monde ngeki ki nonga bien deuxième look abeta ki to sali promotion chaque émission na lobara na lekana lobela comme là mon biso siko to finga musicien te au mon groupe be finga musicien te fenêtre finga musicien te mon finga musicien te Karine Mokonzi finga musicien te on prend l'autorité morale internet biso to ya wana pona ba journaliste ba sa mabe to sali mabe to za trois ya okende to beto pe na ndenge mo ya chimite so ça bien to kombiso pe to betelo maboko bato bazo finga ba finga na bango ne tomone mo bazali ba ko kala mais bien été là pour ça bien foulé de l'émission na mona mona ngasa l'émission c'est l'émission tangi na bangi na été na bien est-ce que na banga lo mo janvier na boya sko na boya na ngasko ndo tanga ko yo linga tanga ko mona mo tanga asa ba vidéo omoni bango ba ko créer ba toiti na bango te bosela pe mam na bino fo la ndara mamba to via Karine Mokonzi ça de me laisser moi tranquille na sala ba gaga ya kombo mo côté ça va gag pe na kombo ya longa moto wana te on prend Karine Mokonzi jamais ko ngaba kanga moto Karine Mokonzi jamais ko ngaba na passe on prend depuis na kinya za raso mona Karine funa boîte libanda te awuli ngamo na passe ta ko ngamo na moto te moto lo lela boina donc soko manka moto manka so ba kaki yo Karine Mokonzi azangu ta wota pe abakangi ndeko emsa parmi batu ba osenga pardon ko mutakangi 16 ans mission te mutakangi 16 ans ba biwa mission je suis père par moi bien babiwa na ke bolimbisa e bolimbisa bolimbisa grand artiste na joba no oyo et afo te kotanga grand artiste munena za père de famille papa bana ana bandeko na e ça qui aime sous moni ba fimo ba ilu mabe ba fimo ba ilu mabe le tout na mi balé ba salma na ma bêtise na bango wana bien que akolinga na bango te premièrement omoni moto azaki ya otsobota moi c'est ça otsobota koma kitoko moi sinon ça otsobota koma kitoko ezala ba koma okumisa moi ça komi kitoko moi ça komi kitoko moi ça komi kitoko so moi ça otsobota afungwa wa oma mpepebe ma o sentir ngaso na mobali na olinga moi so ye mobali ma bana na poto na olinga fia na te o tayi kombwana on comprend. Bote bandeko balandi meilleure fashion de Nantes ezalinga bon mosal na bino Kadija Bunzenga la FBI de la presse car ndenge bino bo pesa ngai wana la moni suba maman ba soutenir nga na ba conseil maman Mylène Monje depuis Suède na peso bambote belé na peso susu bambote na nga et pas maman Odette Ngina na Suède na peso susu bambote na pas maman Albertine Mokonzi bambote na bino ebele na peso susu mbote na batunyo suba pesa biso confiance pe fidélité ya kozala ko s'abonner na chaîne na biso lelo nazanga moko te na mopanzi na nga nazala moko ya ba charge ya Karine Mokonzi tokosa moi ba analyse par rapport makambo ezoleka abengami bongo la kombo ya Muna donc to ça na ba analyse bino mo boyoka bonjour Muna. Bonjour catalogue chéri vrai chéri merci na bana membre nyonso ba soutenir na biso merci na ba charge nyonso o batando ba biso bolali lelo sko to lamuki to lala na biso te da ki ba mameza ki mo ebele o sala ba musu ba voyage ki ba musu ba komaki na ba jemo boye ba musu ba bela ki menza ba sali grâce to zoni déjà mona jemima lelo na scène mona fenek na scène mona zini kumbi mona Angelica Madeleine madame biso nyonso mona l'artiste dont ozali afifi maman boka bassin azali et ba maman balingaka nini nzoto Karine Mokonzi la baronne nzembo kitoko abetela bino promotion na ngosiko bozo vango siko ya ba live na ngosiko mambe côté bandisco promotion on prend et pour promotion ça la mina ndenge déjà world comme to bâti sous boye to l'équipe maman au niveau donc biso za na biso bato nyonso ba soutenir biso bana membre nyonso
Maman fashion pe na pesi mbote ba mère vraiment moi si nzambe tara moi si nzambe c'est moi si nzambe moi si kolope akara ye ndenge zala akara te ya oza manzara te donc biso za bongo donc to continuer na boulot na biso lelo siko nde bat ba suite fait makamnyo sur les kaki o bakanga ki muntu o basa ki nini lelo siko ina place to tourna art place to lamba makamnyo so lelo siko bato bazwa siko suite fait makamnyo sur les kaki lelo ba rejoindre donc balanda lelo botela biso ba chaîne biso do légal so monika ba charge c'est makamwe laissez-moi tranquille laissez-moi banze mona biso na bo sabo bo télécharger nzemba Karine Mokonzi la baronne donc chanteuse à mona Congo ça la fierté à Congo zobeta music world laissez-moi tranquille pas voter laissez-moi donc nzembo wana don na habité nzembo mo beza world nzembo eleki banzembo nyonso mikolo bato bandole la autre akina ina ba chanteuse bazaki te yo Karine Mokonzi azobeta music world otokoti partout monde entier bomba bangolais ba ça la vidéo mokande innocent ba ça la vidéo ndé pe Karine Mokonzi ba ça la vidéo donc comparer comme bongo de ya comme na ida bon so misia beti ye pa tali yo beti bo ye pa kina world pour dire Rafat atika pifo pa na ya décalé donc banga na bango te kamite ba concert ko banda makamba bien ezali biso ba charge lokwa to zone za na scène na habité poison siko to comprendre peut-être bino bato ba ebele ba komika ba charge au monde a sali une émission bo nga charge à Karine siko to re bande ni bato ba olanda biso ba ki vraiment charge à Karine ndeyo tanga ba kombo poto eba charge ezalara au monde charge ba charge bazali on so mo ba ali ka charge ba diembila ba ba luka 6 na ninga diembila ba ibatala ba ngote ba biki to diembila kombo charge so moni je maibele charge ba imbela biso kuna nzembo faut tande nzembo wana fife charge on point chef Fenech charge mona charge j'ai mis maibele charge on point Zini Kumbi charge Cédric Abea bakataka ya beto benda ya ndena world charge donc bito za sauter chef Fenech omoni mona l'artiste omoni Zini Kumbi omoni Jema Ibele omoni Fifi la charge bangwana na Peggy Tita aujourd'hui Angelica Madeline na madame azalaka moko ba charge bangwa to asset ono setika les araye ozangisi maro Cédric na seda mwana suka bimala ba option belé moi bimimbila ya moi bimiboye donc biso za ba charge to zala bon moni azobenga ma charge yeseki ba komba bato bando ko soni te ba komba ngo bato bando ko soni bato bando ba komba soni komba boy komba bando ko komba ne utia pas des artistes ba na moto mutalo bango héritier watana ba charge à Karine Mokonzi donc Karine Mokonzi ba charge à Karine Mokonzi Karine héritier watana baza world Karine Mokonzi za world ta koto boye ba on so ba world comme moi sous nimang donc comme moi ya combat mpifo donc biso zwango ya bato maman weli sa biso ba charge bango yeyo tout le monde ba charge donc ça ceux qui ne choisa prendre copie ça moi na bato charge boy ceux qui osa charge à Karine on appelle na copine on boye personne za charge à Karine monte bo PC charge makasi te biso ne ba charge o nyonso sonde ni te biso ne ba charge mais ceux qui posent en copine non pas comme sous charge à Karine faut comment charge moi PC ba charge boye faut comment charge pende bo comme charge no ya minga mbala mo charge bango tembe tozonga na nzembo Karine Mokonzi sala ki aranda ki moi j'ai pas DJ Rafat mais tout monde bakanga ki en droit d'auteur après ba yesu ko bimisa ezongi à nouveau mais ba vie pezota la malisusu to yesu ko ta na nzembo asali laisse moi tranquille mais tout monde ba charge bo lala ki makas ba charge ba yokanité ole beaucoup misa mutu na bino mais bo lala ki bo yokanité penza ba musunde ba sali ba ni nyonso ezana ngala ngolo Karine Mokonzi mo az étoile à Nzambe dans Nzamba sala grâce na katina omoni ko bimisa tembongo na ya bimisa loko bato ba kasango ba kanyango mais ba fungoli ngo lisusu mondi ngeke ni nonga bien deuxième loko beta ki to sali promotion chaque émission na lobara na lekana lobela ngo chaque émission na beaucoup télécharger nouvelle piste na bino ouvre mais ina ba qualité mora bien ayembi bêtise te so tali mamba na laissez moi ya bato musu balandela via bato mo landela via mutala ndela via bité tika vina ngai kala pe ayo on comprend ya banzembo bongo ayeki na hommage à DJ Rafat a beti banzembo mo donc
yango wana. Bon, pourquoi bino ba charge aux alaka wana bosala baga musala bino ko imiter batu oli bo soutenir Karine na ba concert mais bino commande ko imiter batu ba artiste comédien ba artiste musicien ko finga poni bino bon siko malamu na biso siko to finga musicien te au moins groupe bébé finga musicien te Feneka finga musicien te Mona finga musicien te Karine Mokonza finga musicien te on prend autorité morale internet biso to ya wana pona ba journaliste ba sa mabe so sali mabe tous en droit à okende to beto pe na ndenge mo ya chimite so ça bien to commission pe to beto lo mamboko tonga commission na biki amsu na biki mutu jema sa musane bien na lo ba amsu Feneka sa musane bien batwa sa musane bien so yena ndenge mo boy to moni ke mutu ndaza bo sa musane mabe to sala ni dévier vraiment wana moni bana poto baza tellement ebele ba Holanda biso na yembe bino moko ya ba charge kane na loba po sa banalize ngala FBI na kota na pona kokanga kozongisa yona yembela kibino moko ya ba charge to sa analyse wana moni bongo vient na ngamo pire vient na ngasola bien makasi l'impresario vient na ngamo ko Claude Ndombasi azolanda ngai donc bambote na webele merci pour la confiance merci pour la fidélité merci aussi pour na ba nini ba conseil na yo pesa nga donc ça la nga vraiment grande fille et ça la qui na avancer toujours na musala na nga tozonga na likambu ya Karine Mokonzi tout monde qui a ça qui télé réalité ayamba ki ex na ye santi mais ba fane ba fingi ebele ba lobby point na zongeli c'est déjà bobo yani na relation na mutu il faut pas kozonga su esikana donc ce mutu azongi c'est ka bossa na ke loko mais ebele ba sali ko tant que bino ba charge réaction na bino za kini réaction na premièrement na zora ka autorité morande mo lubaki bato na so mo ke choqué bo balimbisa ye a sala ki ngote pour la sabata da danger tout le gars ye a message na vie ya vidéo bon muta sala vidéo tozobi na vidéo eza Karine Mokonzi Karine Mokonzi sala ni na vidéo pour Karine Mokonzi vine ali a vidéo mamno sur la vidéo en singa ki bolimbis na bana membre nyonso o ba mona ki mabe ba nyonso ba sepela na Karine Mokonzi po omoni bilo mususu ezake bilo mususu ezake ba tubakanisa te mususu boye bazongani boye yakenda ko sala loko akutene ndoko na biso habité boye na mususu boye asa video asali vidéo bato bazo finga ba finga na bango na tamone mo bazalungu ka bakoko kala na ebiete na posa pe na foule te na émission na biso na mona ya mona nga sala émission on point katanga asala émission na finga ka loba biloba loba ne wana donc Karine Mokonzi da star ba finga kae to mona pe ba mission muso ya minene pe ba finga bango donc eza ndenge ne bangi poto biso de ba charge ba banga tu esko bango te na tangi na bangi na ngai te na roi jemimat jema lo banga na bien est-ce que ndango banga lo roi janvier na boya sko na boya na ngasko ndo tanga ko yo linga tanga ko mona o tanga asa ba vidéo o moni bango ba ko créer ba toile na bango te bosela pe mam na bino fo landaka mama via Karine Mokonzi ça de me laisser moi tranquille bango laisser moi ndeti ekota bango te ba ime bango soni tika moi po ba ime laisser moi bolingo yo kate po chaque eloko Karine on sala bino boyeka boba eloko Karine on sala boyeka boba mais ça la rappelle bien quand ozo lobango na lobango na mononso ozo bona kati ya mutema nzambo je pour liambongo na e ovanda pa na e aselo pe ma mebele loso ko monika ba TV bopo na e mettons ozo ko critique ko finga ka e ba penza mbaza juste ngo muso ozo fimbwa donc tala lelo mama ndenge zo baluka mona bana ngo ba ko ba santé mo médiocre mona mutu mususu loka moloko dans na ebité tu non la mambu ya janvier abo ya lobike de bolanda Karine Mokonzi eza mabe Karine Mokonzi aussi sabino touche parce que il fallait pas limbisa kutu nani centimètre mais aki olimbisa centimètre donc il fallait pas limbisa il fallait tika ebongo il fallait limbisa kutu ex na mususu wana mais ya sali ke a limbisi centi donc abi ke bino ba charge bo sutuka donc conseil no pe ce qu'on a ba charge mususu ba olanda biso na ba fana Karine po ya ça aza d'accord na ngote autorité morale yo ka biso nyonso asola très kitoko olanda mwana nazoloba te wanza bilobanga ko landa mamba janvier te oyo alobetali équipé moi mamba zoloba Karine Mokonzi akokisa mutu soni te Karine Mokonzi ayebi oyo azosala na mokolo amwa mokete ayoka bato donc tanga mona so eloko mo peza mabe ate a danger
un bon star ou avant na bato no ka bato ate mutu mo ba tsama pe kalikolo nga za we Karine Mokonzi so rama pe kalikolo be ça qui ta kala tellement yo ka bato mama bango azana bondela rapona ye bate bele bazana bana membre biso pe to sur la canai jamais ko say lo mo boy pe choquer bato on comprend star a contrôler la vie na yo ka pe na sala bo wa sala ki mo la ki so na moni choquer bato excusez par rapport moni mo na mamba lo bané que accepte so par rapport à quoi par rapport à l'autre Karine Mokonzi la Karine Mokonzi star o tika la star yo mutu do finga kana yo donc eza ngoto ba ndem mbolo ba ke o fallait kutu nani sentite fallait za dondi aza dondi si bakabwana ni sentia za sent Karine Mokonzi abi ngana mintu za nga problème na mutu te nga za posa mutu nyonso oza nae pe momoni ke premièrement nous momoni na mso photo fali poupa momoni ba photo ya Weranson donc momoni ya Ferregola momoni ya innocent momoni abi na nzemba innocent lobi ko ra we Gloire Langi azobi na photo azo problème ya bi ke muto nyonso repousse na pembe na ye osola na ye très kitoko muto nyonso zo courage repousse na pembe na ye ana problème à mutu te lo baba o ndel nda pousse na pembe na ndenga mabe nzamba o confondre mo so mo pousse na ndenge oya na ndenge ya vidéo oya ndenge poison oya ndenge misu 4 au moins penza mbatelo misu 8 vous comprenez o simba te ya za mon étoile o kana ote do o nyonso ba buleke ya bi mutu tout oyo pousse na pembe na ye a olimbisa ye mais sauf ezaki soko ye na bula mabe na calcul na mabe ye pe baka yo po zo calcul na yo merci siko to mona bozara équipe nationale tant Karine Mokonzi la kini akini bozaki équipe nationale sibitima bo maman bokomi va charge équipe nationale équipe nationale la équipe nationale ndo monara équipe nationale ba vrai bato équipe nationale ye mo Karine Mokonzi la baronne aux unes de konabiso en Afrique d'ici Jaël Show on comprend équipe nationale bangwana équipe nationale aux équipe nationale donc bino bozala banda ko exister ba lekechu on comprend équipe nationale bangwana donc bino banda ko exister te que l'équipe nationale c'est aujourd'hui les Ketchou aujourd'hui Jaël Show Karine Mokonzi on comprend équipe nationale bangwana on comprend ba mère na biso Yvette Kalombo Tania Mabedi on comprend équipe nationale bangwana vraie équipe nationale de l'autre le Kabwana raté bangwana baza si comme soube bazali wana donc tout le monde a qui donc bino boko te la kaka Karine Mokonzi mais tout le monde c'est comme si équipe nationale kone la libre no kambozo soutenir équipe nationale c'est Karine Abomango batikala kala bande koni ba lekechu ba Tania Mabedi ba nani ba Jaël Show ba nani oh stika ici ba kufa ouais c'est intérêt ba okala équipe nationale vraie équipe nationale ba tout atikala ba tout na tangio donc pourquoi ba charge ba charge très kitoko pourquoi ba charge le mo ba fingi mutu bitu ba charge ya Karine Mokonzi la baronne number 1 internet mutu avant de internet makanga internet clé bo akanya on veut même sous 1 mois 2 mois mutu bimate mais bango ba luka ba actualité mo ba finga ba to mona kanya ga to eteka 1 jour 2 jours ba saboter na bango tout le monde va kanga ki Gloire Langi ba bimisi ba PC liberté provisoire siko na yo tant que charge ce que le lot vend au monde que Karine Mokonzi pour Karine Mokonzi alobana te na Gloire Langi bino mo be boyi bino ba charge bo lobana te ku bo sala mo ba gag boyi ma même na sala ba gag ya kombo mutu te na sala ba gag pe na kombo ya longa mutu ana te on comprend Karine Mokonzi chama ko ngaba kanga mutu Karine Mokonzi chama ko ngaba mona mutu na passe on comprend depuis na kini azara so mona Karine so ba boati libanda te awuli ngaba mona mutu na passe ta ko ngaba mona mutu te mutu azolela boyi na boyi donc soko mankara mutu so bakangi yo itali Karine Mokonzi azangu ta kota pe abakangi ndeko emsa parmi batu ba kosenga pardon pour mutakangi seza musicien te mutakangi seza ba bureau ya musicien emsu pe parmi ba binga ba bureau na ke bolimbisa bo bimisa ba limbisa pe ba bimisa donc Karine Mokonzi akari et c'était la bino ba charge ko pas Karine Mokonzi zani yebele netini okoki otanga ta moko be mibale tozana ke monde bato za msu bunga promotion biso to sala ye monta sala promotion world so biso za to bakisaka ba pina ba mungu promotion tindika me kende to bato mo boeke msu mutu mo nga gafe mo star azana ba bureau na ye na ba porte parole quand on dit quoi ba porte parole internet mo ba porte parole mais porte parole ce que ba vrai bazali pour s'otalia msu na bisa ba depuis kala ken pena da porte parole à Karine Mokonzi ba gentil ba porte parole à Karine Mokonzi ba Mike Lokambo ba porte parole à Karine Mokonzi tande ba beba na bongo ba porte parole nezo Karine Mokonzi a sel kam na 12h na 13h bon si ba lobelion ba porte parole bon la porte parole za ndeni
porte-parole baza bon bato balandela via mutu balobela parce que ça ce que bato kumisa skoyi donc mambia kitoko donc ici te na bino ba charge yango wana. OK, merci beaucoup. Et biso linga ba charge surtout linga te bato ba fille ba ko finga ba musicien to linga te ba garçon mo ba ko kosa ba professeur lukuta moi mutu mota mukuse ngaza mukuse bien moi mutu mo mukuse maboko mikuse awa kosa la makamba professeur pola nga linga bino ba charge botanga na yebi ete bino we ba kati mais c'est que j'ai mal nga tanga ko ça j'ai mis j'ai ma banga te wana ma charge. Bon, on sait que un peu comment musique parce que tout le monde va charger tellement belé oui tant kaka bakangi gloire olangi tout le monde ba moko grâce mbisi pa sali pe ba vidéo comme suko finga ferré donc oni non ko koza parce que grâce mbisi aloba ki abimana ferré tout le monde susu gloire olangi pa bi ki abimana ferré c'est que bango na bango bambanda ba yokani ba koteli ba sangeli ferré grand artiste na zo bana oyo et afo te kotanga artiste munena za pas père de famille papa bana ana bandeko nae ça qui aime sous moni ba fimo ba biluk mabe ba fimo ba biluk mabe biluk tout na mibale ba sala mama bêtise na bango wana bien que kotsa ki artiste mo munene na ba bêtise ngo tsana kotsa bongo te akolinga na bango te premièrement omoni mutu azaki ya otsobota moi c'est ça otsobota koma kitoko moi sinyo so otsobota koma kitoko ezala ba koma okumisa moi ça komi kitoko moi ça komi kitoko moi ça komi kitoko so moi ça otsobota afungwa wa moi mpepe vraiment omona ozanti ngaso na ka mobali na olinga moi so ye mobali ma bana na poto na olinga fi ya na te o tangi kombwana o comprendre po ya do finga nem so mutasila lukato ete na ndinga makasi kari mokonza yemba yepa ya yemba talaka sikonze mone suka combien les vies na nzembo kuti na biso bakangaki e na sima to tele kiku ya ina ba vie donc on mona ke mutaluka ne aluka toalita zonga on mutaluka zonga baluka ta uzonga ta santé on ndenge zaki toko ndeza yake oluki no kitoko na mute c'est kitoko oh na azonga ta ndenga zaki ta quand même kutu zaki msu quand même on mona ke msu mabie zaki ezaki na awa ndi koma suka baba masango ezonga nano sikone ezongi kutu te mutu ye mwa moya kutu akomo milobela susu afinga so artiste on comprend ni weza koluka gaz koluka nini koluka ndenge nini afaso nga comprendre basa on pété bazara msu mbisa bimino le kapinga mbisa bimana nga ya okasoni te okasona mbali no seke mbali ngo babota ngo bazaba jigo ko mbali vima boti na mwasi ai je mima mbali ma mwasi vima waza mbali na donc non mwasi waza mbali nesi yoza mbali no olingo bimama na TV lobanga bimana mission ngana sabu na salabu so muka basa basala bo babilongo mabe balinga bango te talaka bazape mibali te yebisanga ba fille na nyonso tangi so mibali ana na za mobali confirmé azate bazana mibali confirmé te ba fille no tangi mibali ana bazana mibali confirmé te bazana mibali te ba mari de nuit ba femme de nuit ka bango mo so basa bongo so ngana lobela bona tango bando finga ba artiste on comprend ba sutswana na moto okene ouais mobali no yo ouais moi sino yo ngaso tuninga ouais moi sino ko moi sino ngayo atande ngasa moi mobali nipi so tuninga mobali namsu mobali nazali mais moi ça ole ka TV moi comme ça na bimana artiste kindo kite c'est kazanga mobali on comprend yonga lingana ngo tsa ba crayon fe mele kangati ya pia on va ba crayon c'est le kangati ya moi ça la kitoko omona moi c'est moi nga bimana artiste nga ko artiste na mona ba nini so talibo il faut chéri on comprend ndé mona ba fille na grâce mo tanga na mutu mo boy mpepese le kana ngo mutu mo boy kutu ane sans impact mutu mo boy kutu batia ka su kate ba bona ka ile susu te tanga le ka ba mususu nga boy eza ngondenge na bango ba faut chéri bazala bon pour vrai chéri vraiment basi bazé moi si l'oral la bia to boy ngoki mususu sa nini oh ya mais so moni ko moi sa mo kanga makali ka mol ka mo et so lo ba oye solo bien o tel solo ko lo baté wone ko mikindoki yebisanga yesu na fi mo be ka musa na bizara musa so mi de la te afinga ne ka ba artiste afinga ne ka ba artiste tangi ko membe ba fi na yiba no obo yotanga ko pone mami milinga bangi yotanga ko moni mutangi obo yake utanga ka sko pona lobi na wana mususu ana pe grâce mise utangi ya na nga utanga ba pona batu bazawane nanga utanga ba kombo bala banani baka batu nga ngesko utanga po ndo tanga ba kombo te ngala bika ba fio ngalo bi bika to citer lo na kombo na kombo ngala bika ba fio so mo ke mwasi o so mo ka mwasi ko lela mobile air nyonso na TV c'est ka faux chéri
moi so avec bitoko oboti na artiste en côté atiki lo charge à moi na té Théo wana ce que ça ka finga ni ka ba artiste ya le kanya finga ni ba mso fingi riti watana ba finga papa chéra finga ni na fait rigola ba 600 pour le codier banano pété ando ça ne théâtre awa petit mo ba moi ça ngine bula akene poto akomo finga ne ba tout donc ba charge ba sila ki donc to comme na soka déjà ya émission na biso ba sila ki to zala ki bozala kana été na laisse-moi tranquille pour celle pour promotion ma caste ne to yo que promotion si ba sala ngo promotion quand même ko nzambe ça c'est la promotion mais ndi to ka ba charge donc tout ka bino beaucoup mis abe fille na pas beta kinzembo yekenda ka ya Karine Mokonzi bat balobela batsa pe ba biso na pona bino ba charge ko yo mde bozongi sko na actualité bozongi so ma yo ebi ko na internet ba comprendre bona Karine Mokonzi te na ebitenga ne ba question za nga mituna ba question ngapela na internet ba comprendre bona Karine Mokonzi te po leki bango nyonso na kitoko nani oba sali video mo obina kaka nzembo ka ya nani ya innocent batozoka musa benga funa bala kaka ye musa bisanga mabala kombe ko ya pona na ye musa bisanga boye musa bisanga oyisu ba fi internet bele baka kitoko batsa mbanga no baganga baleka ngabi mana misi nga sala be so banga kitoko Karine Mokonzi merci ba kosa kata o ngabi mana Michael Jackson merci ba kosa ka mais ba kosa pe to ka Michael na kufa kosa ka ba moni za world ba muta lo bazate o comprendre ba kosa pe bongo na mana Michael pa binge muta swani la zate muta lo ba Michael Jackson jama ko lamuka yunga bi mana te aibi mo bate o comprendre usbel ça va merci to comme na ka ba po chéri ne ba yaka ngabi mana po ebiko ato pese le keso bimane o mona pe wa kinya mama o se le kina ngoma ya ka sina bimane po ka nini bala pe o boti pe et ça la bien o lo moro ça misha on no soka émission na biso à mot de la fin on a personne au conseil le ballon le moyen bien pour na Karine tant que charge le ballon le moyen bien parce que tu bi ka Hollande émission na biso Karine Mokonzi na linga wa mingi na mutema na nga ba charge pe to linga wa mingi na mutema na biso zara sage na bato ba kopusa na pembelo ndenga solo moto vraiment ayebi biso to yebi tina nao to yebi valeur na yo ba te belé pe internet ba yebi valeur na yo kolanda bato ne ba finga ko te kolanda ba boya ko to aboya ko aboya msupo ali pa na bango na ndenga internet vrai star ba finga ka vrai star ba critique ka mais so muta critique na ndenga mabenza mba confondre zaka maele oyo opusa na pembeno na ndenga solo Zambi moi yebi opusa pembeno na ndenga mabe Zambi pa yebi mais tala ba na deuxième pas opusa no tena musolo tali o nani o aza nani et ça la rappelle bien Nzamba batela yo apeso sous intelligence pe sagesse on comprendre makambo boye ça la bien ma créativité pas bien ba fanatique nyonso bana membre ba limbisa o nyonso ba silika ba limbisa biso na problème motuté sensible problème ne était pas Karine Mokonzi dondi problème n'était pas Karine Mokonzi fait rigola fali poupa we ranson ba tout Karine alinga bango po aboyi na e makambo nini aboyi ne makambo ba nini o repousser pembe na Karine Mokonzi to bi o ya repousser na kotanga ba komba ba tutesi ba sila na mamba to dembela ba mi komba ba misa bato to na posa bo ntina ngongo yo donc bana membre to ba sepla na Karine Mokonzi na pesi mombote merci na obo sala pe pona biso ba appel ba conseil comme sous moi soutien moi 100 francs moi 200 moi crédit ça la va bien numéro na contact ça on a 00243 89 713 40 8 nasuka 89 713 40 08 nasuka watu abenga bozwa mona l'artiste des rois de Makembe c'est Koloma Kiki Hollywood pour me d'aller à basse na kitoko so za tem na leki basse na kitoko ma leki so tinga mako so photo na nga tsailongi na nga o tsailongi na nga ne longa grâce mbizo mo lokwa ngo tsango le longi na ngai ngato te lemba boya moi ta ngato moi pete ngato te lemba ngata ndo te lemba mais est-ce qu'on tamba sanga grâce ko pesa nga don to ba benga les rois de Makembe c'est Koloma Kiki Hollywood nzambe ko ta pesa nga sko don ya ngwana nga deboda ba quartier moi pena okena nga premier quartier deuxième quartier troisième quartier na ko m'appelle ba sixième quartier septième quartier so na tombo ki pe les rois de Makembe c'est Koloma Kiki Hollywood mobali nde yo ezate loka moi si akomni loka mobali lungi mabe nyoso bien te on vient ni na kati merci na Fanny Bongende merci na Malolo Rista Kongolia merci na mame Milinze Mamotema tous pepela mbeto zani ba Kenya
to relier to melanae merci na Arlette Bonanzo fait na Miss Impress alors gaz na gaz to la tarane alat mutalata ko leka poto mon boss Didi Pumba. Donc merci na oyo sala pona ngai donc na habité na lobanini kala mingi te samba sala ka grâce bato ba sepela chaîne na biso ki to ko pe yango pa mère na biso mère fashion moi si nzambe mère na biso fashion moi si nzambe ya pas à la koto na biso la baronne Karine Mokonzi to soutenir chaîne mère fashion moi si nzambe Darsen en montage pe na PC Mbote Darsen mon bala poids mon bala kilo Peggy Titan na PCP Mbote na robo sa te Christian Touré Mokende masa na biso Guilin bango bazala rasko keep world keep soudé bango siko bango na moni to aussi système émission tout ça la pesco émission pe sous émission pe ça la moi biso la pe moi merci merci to comme na suka émission na biso on ezaki bon na mbela bino moko ya ba charge ya Karine Mokonzi donc o invité lobinga na invité to biso to betia bino libako en tout cas bolimbisa mais c'est que to loba bien o pe sa biso moi ba remercier mais ça la biso pe bien wana moni sous na pe sous mbote pa maman la ngamu commerce fashion de Nantes moi si nzambe ngamo na benga comme moi si nzambe maman Vandisa Masolo maman sola bien makasi na pe so bambote no ebele na pe simbote et pas réalisateur na ngai Darsen Mokoko na pe simbote pas Montréal Darsen Mokoko ya yo bambote no ebele yangwana na pe simbote pas cordon na nga Peggy Titan et si ko zali bambote no ebele na pe simbote nga isusu et pas mon vieux asunganga la ba conseil ne sala nga grande fille et sala nga grande dame donc vieux asunganga ba conseil na bossa na otoza na benga ko oza 5 fois boss lundi boss mardi boss mercredi boss jeudi boss vendredi boss donc oza 5 fois boss yondo mutokanga masolo pesa nga ba conseil na sipe na ba conseil no et sala nga grande fille vient l'impresario na prononçant on a bien l'impresario Claude Ndombas un vieux sola bien makasi na peso bambo tebele merci pour la fidélité merci ndenge bo s'abonner massivement la chaîne biso mère fashion de Nantes ba lo biso ko so mabilo ya bien bilo ya bien qui ndoko so maman maman donc ya bien to tournage donc naïba ba j'aime omoni to bandis ko tournage to bandi tournage o da ba charge fongo la porte pour batala donc Feneki Mokonzi bambote na opebele na sepela pe suna ba conseil na yo Feneki Mokonzi bambote belé merci beaucoup merci na ba ibozaki belé ya Hollande biso ngana bino tokutani prochainement bye bye.